Chers compatriotes, bonjour. Ezanga Lisusu Molobeli Nabino, la coordonnatrice nationale de la Ligue de femmes du mouvement des Congolais Unis, AMCI en sigle ya mwana bitinda ya Congolais Jean-Paul Civil Elunga Maboko Pembe. Toye Lisusu potolobela yango. Toye rubrique na biso ezaka éveil ya conscience. Tokolobela yango po bayoka pe basalela. Lelo tokolobela nini? C'est enrôlement. Tozo continuer ko benga population nyonso akende bongo ko s'enrôler massivement. Eza po na intérêt na biso enrôlement wana. Lokolo eza bongo tozo bongo la ba carte na biso eza bongo avant carte d'identité. Esengeli na moto nyonso azala na carte na ye ya sika. Tokoloba bino bakosa bino te élection ekosalema. Président Fachi, président Tshisekedi, Félix Tshisekedi Tshilombo aza déterminé ya kosala bongo maponana. Soki oza penza na souci ya changement kende kozwa bongo carte na yo oyo ekolingisa ye te oleka bongo na maponana. Lelo na zone A où ezalaki bongo na 10 provinces et enrôlement nini toko constater tomoni lelo Seni a prolongé pour 25 jours. Est-ce que ekozala suffisant? Ce qui n'a rapport ya Seni bango mo balobi sur les 18 millions où esengelaki bakende ko s'enrôler 7 millions kaka nde ba s'enrôler. Tout ça, la calcul simple. Ce qui est là qui 30 jours, sur 18 millions, 7 millions. Tout ça sûr. Na 11 millions batikali, pour ça on a 25 jours. Il y a un entre baki dès le départ pour l'unité Seni, à copier qui karaté ou eleka qui a salamo 3 mois. Après ça va tout chance. Nous t'a kende librement pour sa carte. Otozomona lelo na ba image mutako ignora ngote mutako boya ngote technicien enseigne avandi na se muto bazo kanga azoza carte ne avandi na se bato bazo bunda pona kozwa ba carte parce que la police na biso a commis moyennant quelque chose pour batcha on a liste aux carte avant bato que de 4h du matin que nous comme bango na liste volonté wana bato bazo tika misala na bango bazo tika ba activité na bango bazo que nous kozwa carte et ça peut moko eloko o ezole bisa bongo bato mutako kende 7h azati wana 18h ti 17h ti centre kokangama na mutana tika ba activité na boyebi surtout biso ba mama batato du jour ce côté quitté pour liate okolambela bana te bapapa badébrouillaka bacommerçant makokende banda tongo ti 17h 18h moi pas eu carte te banda avandaki soki bato basalaki liste omona bato mosusu bazokota na ndenge moko boye nyonso wana en tout cas Seni fo ameka kobongisa bosala effort ya kokoyeba banini esalaki ete na un mois oyo bato basa enrôlement eleka malamu te pona nini enrôlement ezui tokobenga ngo quelque part échec déjà mosala ya Seni kana kolika yambo apesa biso rapport na ye ya nombre d'enrôlés esengelaki ezala accompagné na nyonso wana bayeba ndenge nini batechnicien bazalaki à la hauteur te ndenge nini ba machine ezalaki chaque fois kobeba tomoni ba image mususu bato basali 2 semaines bazosalela enrôlement te bapesaki machine mpo kuna baza na électricité te ekendaki bakende kocharger depuis tout ce temps biloko wana nyonso je ne sais pas
ce qui seni à remédier nango quand pour tout ça là enrôlement na biso lolenge elongo bani pour bato bakende calmement et librement batika kosengela yango quelque chose pour eza moto azozwa carte na ye et puis toyebi te eza na bacarte mosusu ezobima très bien eza na bacarte mosusu ezobima bien te un peu flou eza clair te toyebi te eza problème ya encre eza nini nyonso wana accepter biso population tolobela yango mpo eza droit na biso mpe biso baye oyo tozokende na mbunda na bato ebele me tokomona image ntango bokosilisa kaka yo autorité nde osenrole est ce que bato base no nyonso wana osotunaki bango soki basi basenrole oza sur na base wana bazwi déjà bacarte parce que tozomona kaka yo nde okobrandir carte bongo bayo nyonso baza nsima na yo nakolika soki biso mpe baacteur politique tosensibiliser la base na biso malamu bango mpe bakokende kosenrole toza na résultat o te na étendi mobimba ya 10 provinces na 7 millions parce que Kinshasa kaka yango moko je crois que ça na plus de 18 millions ya bahabitants soki tolandi statistique il y a de cela 4 ans passés oyo tokendaki na maponami bana oyo bazalaki na ba 15 ans 16 ans après 4 ans bakomi na bambula nini bakosenrole lelo bakozwa bakarte na bango lelo nombre ezobakisama te ezaka statique ndenge ezalaki liboso donc seni boza na devoir ya koyeba banombre d'habitants ya baprovince nyonso 10 oyo déjà tobandaki enrôlement po opesa biso statistique na bino bopesi biso wana sans quoi bato ebele bakozala na bango na carte te parce que bato bazodute fort ke élection ekozala nga nazocontinue koyebisa bino élection ekozala bakosa bino te soki tokendeki nango na 2011 sans parti politique moko songolo po baboyaki na époque wana kosenrole actuellement lelo mpe parti politique moko lobi ekosenrole te parce que mais te rassurer bino avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo déterminé tokokende na maponami tosala kaka branché na rubrique na biso oyo tolobela yango tokosolola yango babi toconscientiser population. Merci.